congofrance.com. Bonjour Didi Dipumba Congo France. Oui, bonjour Pierre Mike Moulowai. Oui, lelo na bengi yo potolo bela likambo ya Vital Kamerhe ndenge tomonie azongi lisusu na opposition azana ba nani ba grand nyonso ya opposition. Yango to nalinga kitolo bela. Oui, tozomona mingi Vital Kamerhe azali mikolo côte à côte na Bazaiba ya MLC na Félix Tshisekedi. Donc est-ce que ça na bolingo ya solo ke aye vraiment kozonga na kati ya opposition na kati ya rassemblement ou bien eza kaka baje oyo ya mesana kosala? Oui, Vital Kamerhe ezali baje oyo azosala tozokende ko prouver yango parce que tout d'abord tozokende ko yebisa Félix Tshisekedi ke attirer attention na Vital Kamerhe et soki azopesa ye mbote na maboko ayeba déjà que il faut azongi ndako il faut désinfecter maboko na ye ko désinfecter na lobby ke akende asala kango balobaki te oyo eza ba information oyo tozwi yango na seya et puis na kati eza makambo ezolekana na kati ya nani na noyau ya Kabili de façon que pas déstabiliser opposition bako déstabiliser yango ndenge nini, c'est-à-dire na ndenge yake bakoluka mutu ya nani ya Félix Tshisekedi de façon que ba déstabiliser pour soki Félix Tshisekedi alongwe na planète oyo na mabele oyo, c'est-à-dire Kabila akofanda seko na seko na ba Vital Kamerhe. Mais nengo toloba il faut to comprendre ngo bien parce que lelo tokanisaki tangu Tshisekedi akufaki on dirait opposition ezalaki déstabilisé. Mais l'absence il y a Tshisekedi tout le monde Félix Tshisekedi quand même aza courir par-ci par-là pour na opposition et ça la debout. Mais nengo toloba que lelo ba comme ko cibler Félix Tshisekedi asana ki poids moko boye o balingi ba éliminer pour na ko déstabiliser opposition. Yango wana message na yo yango wana balingi ba éliminer physiquement. Balingi ba éliminer physiquement. Pourquoi? Parce que problème eza wana ezali que Félix Tshisekedi nde atikali porte d'entrée ya opposition nyonso. Pona nini? Po libanda nani Moïse Katumbi azali libanda. Azana kati ya libanda ya mboka na exili ndenge babengaka. Nani Ndokolo azali banda. Syndicat Dokolo azali banda. Basi bachelie déjà kuna na ba justice ke akozonga te soki bazongi ba okanga ye ndenge moko na Moïse Katumbi. C'est-à-dire oyo atikali oyo azali pion munene oyo azali porte d'entrée pona nani pona opposition azali Félix Tshisekedi. C'est-à-dire bango bazomona ke Félix Tshisekedi nde mutu azo gêner bango, il faut balongola ye na carte bako bomaye d'une façon ou d'une autre. Vital Kamerhe nde mutu oyo nani ba charger ye pona kokende kosilisa na Félix Tshisekedi. Parce que bango bakanisaki babetaki machine na bango ke ndenge Tshisekedi papa Tshisekedi wa Mulumba akufi, c'est-à-dire Kamerhe nde akotika la ndenga tikala ki troisième na ba élection oyo ya la fois passée yende akozwa siko relève. Mais baye komona que ce n'est pas le cas, le makambo échangé eza oyo babando kanisate Félix Tshisekedi nde atikali sikoyo akangi sikoyo opposition na kati kuna tozana baba chungu nani c'est-à-dire que bapion minene nyonso wana bazali sima ya nani ya Félix Tshisekedi siko balingi nini bakosilisa Félix Tshisekedi. Kamerhe wana nde azali pion oyo azokota na kati opposition pona basilisa nani likambo ngo balobi boye eza na expression moko elobi boye nani insecte oyo eliaka madesu ezalaka nde na kati ya lidesu po basilisa sikoyo Félix Tshisekedi il faut siko bakota na kati ya opposition kuna nde bakende kosilisa Félix Tshisekedi sikoyo baoyo nyonso bakotikala ba opposant mosusu bakozala libanda ezali politique neti politique oyo Kagame aza nango. Kagame kimisi nani ba opposant nyonso ya minene atikali na ba opposant moko mike oyo a créé ye moko que ce sont des opposants, mais aussi longtemps ce ne sont pas des opposants bazali ba pion na ye atie de façon que ba joue un rôle moko ya ki opposant. Problème yango wana
yango balingi bazwa neni eloko wana bazwa politique wana ba implantango na Kinshasa de façon que batu nyonso bao baza ba opposant bazalaka libanda bazalaka na Congo te ba vrai opposant bazalaka libanda bazalaka na Congo te bao baza na Congo baluka ndenge nini bakoboma bango. Ok, Monsieur Pierre Mike Mouloaï, lelo tozomona Félix Tshisekedi azaneti tête d'affiche. Oyo quand même Torolo Baké a sa popularité, ça vraiment la population est bien à Simanae, Tomoni même na Lubumbashi place à Outi, Tomoni na retour nae même temps à Kenya qu'on s'enrôler, Tomoni qui vraiment Batou, Baso c'est la mot d'ordre nae, ça veut dire que Aza parmi Batou Oyo lelo, Baso Bangisa Kabila, Aza parmi Batou Oyo lelo Kabila Azo Betela calcul parce que niveau automoni Félix Tshisekedi asosala côte à côte quand même dans quatre oppositions ya kolakisa ya kobimisa intérêt à peuple congolais mais c'est comme si na ndenge so na landi message na yo et ça que yena Kabila basana moi basala moi ba guerre cessé donc Kabila a décidé il faut abattre la carte ya Sima ou bien chez Sima pour na Félix Tshisekedi à ça éliminer c'est ça. Mais oui, c'est ça. Wana eza site na sima ba zui sikoyo oyo ezali net virus insecte oyo ekolia sikoyo lidesu bako disango na kata lidesu sikonde elia sikoyo opposition kitoko elia sikoyo Félix Tshisekedi kitoko. Félix Tshisekedi bisikanya so kozala atira attention ko pesa na bambote na maboko atira attention banel ba Vital Kamerhe wana atire na bango attention. Alors, que non, bateau, poto sala bloc opposition wapi Kamerhe a changé kanaye, attendez caméléon caméléon. Azali caméléon a changé c'est-à-dire le lo aza bleu, lobi aza rouge, lobi kunaza mais c'est yé étant kotaki tamba kendaki na bako. Yé yebaki ke Kabila toto banane en âme et conscience parce que biso nyonso tozaki libanda to yebaki ke Kabila akokende bakorwana akorespecter angote mais en âme et conscience Kamerhe il était sûr que Kabila akorespecter nani wana bakor en âme et conscience pour Kamerhe nda liaka na Kabila bafanda na Kabila boy basoloka na Kabila mais comment ça fait-il que yé ako comprendre que makambo yo bazo signer azotinda ba ministre na ye ezali nde ba jeu moko boye ba blague oyo bazo sa ya yebaki angote Kamerhe yebaki mais Kamerhe ye moko pe alobaka ngo na interview moko boye ke Kabila ye a respectera na ba écriture te voilà alobaki ango mais atindi banani kuna oh pona quelle paix et puis nani likambo mususu ezali ke Kamerhe il faut to juger Kamerhe na non assistance à personne en danger. Pourquoi? Parce que Kamerhe azokende kondima bindimandima, c'est pas que bindimandima azali pion na bango oyo bazotia de façon que pas déstabiliser l'opposition pour Kabila continuer na pouvoir pendant longtemps. Même Francis Kalombe pe aloba yango ke Kamerhe aza pion ya PPRD wana tango Francis Kalombe asaki na kata PPRD aloba que Kamerhe aza mutu na biso toliaka na esani moko donc c'est ce qui prouve que lelo Kamerhe aza na mission moko boye pona ko déstabiliser Félix Tshisekedi pona ko éliminer même physiquement Félix Tshisekedi suite ya ba stratégie na ye baninga bakendaki na ndenge ya opposition na ndenge ya solo po baye ba ko sala obstacle na Joseph Kabila parce que Joseph Kabila normalement na ndenge ya loi il faut qu'on respecte ba principe il faut qu'on respecte loi qu'on respecte constitution qu'on respecte même dialogue oyo basalaki ya accord ya Saint-Sylvestre et ça n'y se respecté te donc voilà c'est ce qui prouve vraiment que utiliser Vital Kamerhe pour na koya ko embrouiller situation par rapport à idée na onengo lobi non. Oui, yango wana idée wana eza clair et net biso to machaka ba monte et c'est comme ça le kambo yango wana Félix Tshisekedi attire attention na nenga zotambola na Kamerhe solola na ye na téléphone voilà mo tokutana boyena boye kokutana mingi te kosolola na Kamerhe na téléphone abunda pona kongo kote na ye bato yo mususu babunda pe kote na bango soki ke population nyonso yo tozobunda
Yepe abunda. Yezo kende kokota kaka sima Tshisekedi. Pourquoi il est toujours derrière Tshisekedi? C'est pour l'éliminer physiquement. Cet homme-là. Alinga éliminer Félix Tshisekedi physiquement. Parce que balingi bazwa politique oyo ya Kagame ba implanter ngo na Kinshasa de façon que nani Kabila afana na bokonzi. Et puis de ezali pe makambo ya est to belango pe mais awa tozokende ko kebisa déjà IDPS en général tozokende ko kebisa nani Félix Tshisekedi ya ke attirer attention na caméra aye bandingi na kotambola na caméra azali nde nani oyo babenga kake nyoka ya nani ya cobra aza zongisi mutu musima boyo mone azo ya kwa peta yo sikoyo vene ko dai problème yango wa. OK, mais c'est Mike Mlowai batu bayo kibiso ebele mais lelo ntango to lamuki tomoni population et se soulever par rapport il y a accord nyo surtout à Saint-Sylvestre mona ki journée ville morte et c'est là qu'il y a na kati ya Goma na ebite yo idée na yo ozwi na information ozwi esa nini problème eza wana eza boye nanga eza message batindeli nanga wana nanga tokokanga ye déjà bato babande kokufa lelo tozo kontele baza bato oyo bazokufa eza crime ya nanga déjà kokota prison. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, plus de 7 morts. Une histoire comme ça. C'est-à-dire, il y a un message fort. Oh, batindeli nanga. Nanga, yebaka déjà na Kinshasa ezo banda. Tozelater décembre et tout ça. Non, ici est bandit. Tout d'abord, tu sais, peuple, toza na colère mo ko sanate. Ezali colère oyo tozo exprimer. Oh, policier nyonso akotelema po aya azala ma commando tozo lo baboy. Azala commando. Azala nani? Oya koyepo abare peuple route tokokuta na naye na nzela ndenge basali kuna basali pe ba policier c'est parce que des policiers voulaient balingaki ba beta ba masasi bamona ka ke bangonde batu bayebi ko boma batu et tout ça mais non c'est un message déjà toujours lancé na gouvernement et puis na nanga déjà crime ya cette personne wana aza imputable déjà na crime wana déjà crime ya ba mort wana ezali kolo ya nanga tokokanga ye nanga kotika la vivante akotika la liberté na to ebite soka okende ko se réfugier wapi to ebi na biso te mais soki aza mobali ya solo ye azela kaka ndenge to akomona na miso na ye ndenge tokokwisa bokonzi wana après tozwi nanga tokangi tutie na prison nanga il faut 120 ans de prison ferme. Bona bato bazokufa wana. Et bon, 120 ans de prison ferme. Nanga oya azali lelo babenga mais c'est 504 jours. Est-ce que amonaki résultat ya abe malumalu te? Si, mais il y avait malumalu n'en parlons même pas. Abe malumalu c'est mais nanga ye déjà nde na maboko na biso. Nanga akoji jamais nde na maboko na biso tokokanga ye toche na prison pona ba blague ya bande ko sala pona ba nini. Nanga il aura 120 ans de prison ferme. Na Buluwa, wapi na Lubumbashi. N'est-ce pas que la prison na Buluwa na Lubumbashi. Asakani tout d'abord lelo oyo de tozoloba eza pona tozo imputé déjà 7 morts oyo eza nanen et nagom. Ce qui est commis plus et commis encore plus nanga tokocha e peine capitale. Parce que ndenge tozo ke mes chers amis vote ezalaka vote bavotaka peuple bavotaka kaka boye di to vote loi oyo ata soki bango balongolaki loi wana po ekanga bango te tokotia yango ya peine capitale tokozongisa yango tokozongisa pourquoi pourvu que ezana bato moko boye bazo se croire banzambe babomaka bato mais tour na bango baboma bango te bakosana na biso boye te le peine capitale ekozonga tokotia peine capitale sali ke mutu nyonso oyo a conspiré tout d'abord toujours oyo a participé qui na la massacre la batuerie et chaque jour bazo kunda batu chez biso. Pourquoi? Parce qu'il y a des dieux chez nous là. Il y a des dieux qui marchent à 2 pieds comme ça. Mais non, batu wana to juger bango à peine capitale. Nanga a osana na peine capitale. Pona lelo 7 morts. Mais ceux qui ba commis déjà 10 ezali peine capitale au to nanga ba ko peta ye masasi wana publiquement batu bazo mon na Kabila ba peine capitale ko kanga batu nyonso wana. Poto sokola Congo, Congo eko masiko na Bosembo, eko masiko na bato asika, na bato bakumema kimia na nani na Boboto.
Ok. na démocratie pe ya solo. Mais namoni MLC Jean-Pierre Mbemba oyo aza na kati ya laye na kati ya prison. Lelo atosenga unité na opposition, ça veut dire que azo facilité azosenga vraiment unité zala entre INC ya Vital Kamerhe, IDPS Félix Tshisekedi na Oyemoko MLC na ba parti mususu oya opposition. Yo moni ndenge nini? Oui, aza na raison. Ye côté qu'on azali kutu talakaka yazo la politique musika. Biso nde toza nango boye vis-à-vis en face tozo monde. Ye aza kuna na lobwaku. Bon, nani bato batikali na parti politique na ye eza na bato mususu oyo baza tellement faible pour nous avoir ba décision tellement faible. Au lieu qu'on ba décision moko eza ferme et puis correct, il faut bakende non omoni il faut to yokana nini. C'est-à-dire Congo eza ya biso tout. Bato yo basali mandat na bango, basilisi mandat na bango bakei. Tokena ba élection ba mususu baye basali mandat na bango bakei. Utina ndenge tokende même muto azoyi ba vote akozala te. Congo wana ezali mutu mususu akobongisa ngo te ezali biso moko. Il faut tozala ka strict na makambo na biso. Et c'est pas que toyokana obo ya kao c'est qui? Kabila c'est kao c'est quoi? Bobanga ka mutu moko ke kao ya depuis tobanda 20 ans ti lelo tozana kao te. Kao mususu toringi tobanga ezani. Ozana mai osi opoli, mais ozobanga kopoli. Ezali tingando azobanga kopola mai ya mbula azokende kokota na tebali. C'est comme ça. Quel kao tozana ngo esi elekela biso sikoyo kao nini tozana ngo tokobanga lisusu ke Kabila totika toyokana ke kao. Quel kao? Il est Dieu cet homme-là. Il est Dieu cet homme-là. Mais moi je ne comprends pas. Batu nyonso oyo tokoyoka bango na langage wana ce sont des collabos. Mutu nyonso azoya na langage po ne langage oyo nani caméra yaki nango. Langage yaki non, on ne veut pas du chaos. Mon machin. Tu veux pas de chaos, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux? Go signer ba contrat na bino wana go signer ki wana. Bon, est-ce que EPS biso nini? Résultat nini EPS biso? Chaos ou EPS biso kini? Etingi biso na nini? Na chaos. Bokendaki totindi ba ministre ba kekuna et tout ça. Et les ministres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces ministres là. Hein? Quel est le boulot qu'ils ont fait là-bas? Papa il s'est plus au bilan, il y a depuis Basignaki, accord, Nini Basali, et puis Bandaki Wapi, et Komi Wapi, Momosa. Mes chers amis, on ne peut pas se laisser faire par un caméra là, un bandit là comme caméra, il se tient là, il vient, il vous dit, je ne sais pas, ce qui va bien comme un prêtre, non, Bomoni, et tout ça. Mais non! Mes chers amis, quand Congo est à caméra, Swahili nyonso bazasi ma kamere oyo ka bufungola matoi nakolo ba Swahili, mais je ne veux pas parce que tozana bato yo pe ba yoka Swahili te mais bazaka ba congolais. Mais bande comment se fait-il que toko kende kondimaka kamere parce que alobi kao quel kao oyo sinyo de moro oyo ezaka kaote bobenga kangoni ou to kobenga ngoni, ce n'est pas le chaos ça. Et maintenant comment se fait-il que tobo ya kao oyo tozana ngo déjà to suite polina kawa na tomata tokende likolo te to biso tutikala kana kawa na tobanga kakao tobanga na Kabila c'est qui? Un individu. Mais c'est ça que moi je ne comprends pas. On doit cesser de dire de bobara au peuple. On doit cesser de dire de bobara na peuple il faut y que loko eza bobara il faut ko boya kamo. Vous comprenez? Na minute oyo tuzoluba ezali que nani kamera azali pion ya Kabila. Kamerhe, il veut tout d'abord éliminer Félix Tshisekedi physiquement, de façon que Yazo a place wana, akanga siko masolo yena Kabila bafanda sikoyo babeta teleka, babeta kadembo na banani na Congo wana, basala o nyonso balingi kosala. Problème yango wana eza wana. OK. Mais c'est Mike Pierre Mike Mulowai tokomi na suka ya masolo na biso o tosolaka ya politique namoni bato ebele ba s'intéresser nango balobi mais c'est dit Dipumba. Mais c'est Pierre Mike Mulowai bozo sur la makambu o ezali vraiment ya mboka toyebike tobeta rapi masolo mususu me makambu oyo tobetango tozolo bango neti ba vrai congolais o bana besoin ya libération ya mboka na bango. Donc par rapport à dossier à Kamerhe,
par rapport à dossier à Félix Tshisekedi ndenge balingi ba piéger batindela ye pion pour badame par rapport il y a langage ou bien idée il y a MLC Jean-Pierre Mbemba okolobani na masolo surtout auto beta sikoyo mais c'est Pierre Mike Mulowai. Oui, et loko lingina loba ezali tout d'abord toujours le lana noté ba politicien wan message toujours lancé na peuple congolais en tant que congolais mutu nyonso aza congolais o ba bengi congolais même ceux qui papa na yo aza congolais ou maman na yo aza congolais tu es congolais toujours lancer message ya koloba que Congo nous appartient. Congo ezali te ya bani ya ba politicien ni politicien wana nani mutu abota ya lobi ke yo to che yo likolo kozala politicien o mataka ba msusu o makaba msusu non personne ni Félix Tshisekedi et encore moins Vital Kamerhe et encore moins oyo azana bokonzuana to éviter nationalité na yesu kaza la kaya wapi o to éviter ke kombo na ye Joseph Kabila mais ce que famille na ye tout d'abord ba boya kaye famille na ye moko propre ke azaka Kabila te azaka bon donc na message toujours le baboye na peuple ceux qui au boy côté les ma mutu moko te akoyo côté les melayo peuple congolais ceux qui boy kubima mutu moko te ba américain bakoyo kubimisa Kabila te on ne peut pas se tromper qu'on se trompe pas oh ba français bakoyo kubimisa on ne peut pas se tromper auto fanda na tromperie wana na kati toujours se fouer boye. Non, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais non, Occidentaux, il faut tomber sa Kabila d'ici le 31 décembre. Kabila tout d'abord qui m'a Mvuya. Mvuya kaka oyo bandi na Goma et banda na Kinshasa. Na Kinshasa, na moni ezala société civile, ezala nani ba parti politique ou ba association. Na moni balali pongi. Il faut qu'on banda déjà organiser déjà ba manifestation. Organiser par marche. Donc maintenant, il faut qu'on ait déjà organisé par marche pour moto avant moto et tumba et ça c'est comme on est ezala kamnano ya muke. To banda kandenge bandi na Goma na Kinshasa, il faut commencer déjà à organiser des marches parce que ezali na droit na biso. Constitution et pesa biso droit. Moto ko bare biso route za TP akutika la kobota mate. To lobina na bota mate pe akutika la kobota mate. Ozoka. Ba peuple congolais to la muka to e bandenge ni to bundela Congo poto tia oyo muto biso to lingi to cheye wana et puis tamanda na yekusila alongwe to chepe msusu. Donc c'est-à-dire que démocratie, la liberté s'arrache, la liberté s'arrache, la liberté a un prix. Prix ezani to luku to bunda to zo liberté na maboko ya bandi oyo. Mais moi, je vais dire, je n'ai finga bango te, mais c'est parce que les qualifications, ils allaient à bango. Tu mets ba mende, ba boshab, ba nani, ba cheu kitundu, et tous ces gens-là, bandi à ba bandi wan, to benga na bango, to kanga bango, to juger bango, pour ba crime au basali, ba crime contre l'humanité, to juger bango, to boma bango, parce que peine capitale est causale. Et ça la communauté européenne, balobi, communauté internationale, balobi, tika bango libre. Liberté à batouane cause la tête au bon bango. Ça c'est cause la bongo. Peine capitale est à Congo wan. Mugolonini balongolango. Mugolonini balongolango. Ce que balongolango to zongi sango na makasi to bomi bango après de tolongoliango. C'est comme ça. Et cause la bongo. Merci beaucoup Pierre Mike Mulowai. Torosuk sapé na eloko toloba la liberté ça ne se donne pas. Ndenge Niki Ale Ayaki au Boso Alissus na 2018 après Trump akoya sous na décembre 2018 Olbake Nobo Tikela Joseph Kabila 2019 après Macron akoya sous na Congo na 2019 Alebo Tikela na 2021. Donc la liberté ça ne se donne pas, la liberté ça s'arrache. Merci beaucoup Pierre Mike Mulowai. OK, merci. Congo France Didi Dipomba. Merci. Congo France. Site ya Congo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Bolanda biso na Happy Box TV.
Ça veut dire décoder Oyo, ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.